mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndegneb Sarabinoka, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a le lot. Tozali Kopé sa réponse na Gabriel Mokia. Ndekonabiso Gabriel Mokia. Tokopé ça y est réponse parce que makambo a lobby vraiment ezali nanzela ta mukete parce que boye bibino moko que 5 minutes avec César Ngadi to bandaki ko bundela makambo ya tribalisme na kanisi to betaki nango c'était parce que na ko tikaka ko loba yango te lelo soki peuple congolais aza divisé boye ezali faute ya Martin Fayulu ceux qui n'a souka élection ayaki abimi liboso lobi bon ngai na perdre élection mais ils ont un problème té neti ndeko nanga Félix Antoine Tshisekedi azui bokonzi to lingaki que pouvoir elongwa na mopaya eya epa ya mwana mboka na zali na sima ya ndeko nangai poto sala musala mbele makambo yo bomonaka oyo ya division ba congolais na ki tribalisme mbele ezala jamais. Mais le lot toye komona na masolo yango ekei na ndengi moko ya bienté toyoki ndeko na biso Gabriel Mokia tang bakangi donc ministre ya enseignement primaire et secondaire na kombo ya Willy Bakonga. Les choses ont fonctionné. Chaque mois, ces gens ont mis dans la paye des fictifs, ok, et puis des écoles qui n'existaient pas, des écoles fictives et des personnes fictives, des enseignants fictifs. Chaque mois, du fait de ces opérations-là, nous perdons 3 milliards de francs congolais, soit 1,5 $. Chaque mois. Alors si vous faites 2 ans, parce que nous avons fait les contrôles depuis 2019, nous avions pris 2019, 2020, vous totalisez 20 mois, nous perdons 3 milliards par mois, ça fait 60 milliards que nous avions perdu. Peut-être qu'ils sont étonnés que les dégâts qu'ils ont commis. Voilà comment les choses se passent. Voilà comment les choses se passent. Les 3 milliards qu'ils ont mis là-bas des fictifs, des écoles qui n'existaient pas, des enseignants qui n'existaient pas, ils les ont mis dans les fichiers, l'argent sort et ils se partagent. Comme ils sont tout un circuit, ils sont là, ils sont à peu près, laissez que je vous donne des précisions, ils sont à peu près 15 personnes qui se partageaient cet argent. 15 personnes. Quand ils ont 3 milliards, ils se partagent chacun à 100 000 par mois, l'autre à 150 000. Ils pensent que c'est rien. Mais quand vous mettez tous ensemble par mois, nous avons 3 milliards. Et pendant le temps qu'ils ont mis en place le système, nous avions perdu cet argent. Qu'ils aient l'information des dégâts qu'ils ont causés aux Congolais. C'est quand même l'inspection générale des finances du pays. Nous ne pouvons pas avancer des choses. Moi, je dis à ceux-là qui disent que, ah non, on nous a imputé des chiffres qui sont faux. Je demande, est-ce qu'on peut avoir 62 milliards et être comme ça? Je lui demande, est-ce que vous pouvez vraiment être autorité? Vous vous rendez compte que on met à votre charge des choses qui ne sont pas vraies. Quelle est la réaction? Qui saisisse la justice. Il saisit la justice, demain on l'arrête. Donc, Tokamwe et puis Ekamwe Sibiso, Gabriel Mokia Abima, na télévision, Aya Koloba Makambu Oyo Alobi. Et Pessi Mawa, parce qu'on ne peut pas défendre l'indéfendable. Namona et Sikanini Moutouayi Bimbongo, Oye ko défendre ye. Les années, moi, nano ake ayibi mbongo, okoye bise kende ko yiba lisusu. Donc vraiment, et ça li passe na mawana motema. To mesana mingi kolobela makambo ya Gabriel Mokia te parce que Gabriel Mokia a sali et belé tangu makambo oya division ezalaki makamba lamuka o nyoso to abando sala na sima président de la République mais lelo to linka to zongi sa na nzela mais avant to continuer to tiela bino boyo kabino moko o Gabriel Mokia oya lobi tangu bakangi
ministre oyo enseignement primaire et secondaire à Katisina Braza na boîte tout ce qui ndenge nini akeiko se retrouver kuna bakangi na ba sac mbongo 5 millions de dollars boyoka déclaration ya Mokia asalaki na télévision. Vous avez aussi parlé de la gratuité, mais apparemment la gratuité annoncée par Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, cette gratuité a été sabotée. Aujourd'hui, nous avons appris, moi et vous, que le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, il a été arrêté à Brazzaville. Il voulait aller en France avec 2 millions de dollars à sa disposition. Lorsque vous entendez les chiffres, ces montants-là, ça vous fait quoi? 2 millions de dollars, c'est rien par rapport à 200 millions et 800 millions de dollars. Je peux vous citer des chiffres des gens qui ont pillé dans notre pays. Ça, c'est rien. Il n'y a pas longtemps, nous venons de perdre le député ici de l'Équateur, mon frère. Thomas Lokondo. Il n'y a pas longtemps, au même moment, nous venons de perdre Mwanda. Jean Boko. Oui, oui. De l'Équateur. Il est équatorien comme moi. Donc à l'Équateur, nous venons de perdre des grands leaders, des grands hommes politiques. Willy Bakonga a fait quoi? Ceux qui ont volé plus que lui, ils sont là. Il ne faut pas continuer à régler les comptes à l'Équateur. Les gens de l'Équateur n'ont rien pour voler. S'il y a un problème, vous l'attendez, tout ça, mais amplifier pour lui, que ça fait quoi? Du moment qu'il y a les vrais voleurs qui volent plus. Oh, mais est-ce qu'on vous dit que cet argent c'est... Ils sont libres. Écoutez, cet argent peut être son argent de ces économies. Il a voulu traverser parce qu'il fait objet de ceci. 2 millions de dollars, ça vous fruse, c'est quoi? 2 millions de dollars, c'est quoi? Devant une nation qui est prospère comme la nôtre. Mais ceux qui ont pris 200 millions de dollars, vous les caressez. Et 800 millions. Ceux qui ont pris 800 millions, ceux qui ont vendu des uranium, 11 milliards, 15 milliards, ceux qui ont pris des richesses du pays, ceux qui ont ouvert des couloirs de vente de nos minéraux à travers la Zambie jusqu'à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous faites aider? Vous poursuivez les gens des petites histoires de 10 dollars, 20 dollars et tout ça. Ce sont les gens. Ça, c'est l'argent. C'est son argent de ses économies. Donc on le juge, il n'y a pas de problème de refuser. Mais je vous dis que j'ai toute une liste des gens qui ont pillé la nation. J'ai des larmes aux yeux. Ne pleurez pas, Gabriel Mokia. Nous venons de perdre, s'il vous plaît, des grandes personnalités de l'Équateur. Et je ne peux pas accepter que la province de l'Équateur, qui était considérée comme un champ de café, a détruit, qu'on commence aujourd'hui à vider nos frères de l'Équateur. Voilà, espérons que ce n'est pas une mauvaise politique contre la province, donc le Grand Équateur. En écoutant le président Gabriel Mokia, il n'est pas contre l'état de droit, mais il veut qu'il y ait l'équilibre. Parce qu'il y a d'autres voleurs qui ont volé plus que ce que vous pensez qu'ils ont volé. Et puis il y a des morts en cascade, des gens de l'Équateur. Est-ce une politique d'exterminer les leaders de l'Équateur ou pas? Espérons que ce n'est pas le cas. Président... Moi-même qui vous parle, j'ai souffert pour mes propres biens que j'ai achetés avec l'argent du café de l'Équateur. Depuis l'entrée de la FIDEL jusqu'à aujourd'hui, j'ai récupéré mes biens à la justice. On refuse de me donner. Les voleurs sont là. Ils s'accrochent à des membres du gouvernement, à des services de sécurité et tout ça. Mais j'ai récupéré mes biens par la voie de la justice. Qui me regarde? Cela coûte des millions plus que ce que vous reprochez à Willy Bakonga. Les mêmes maisons là coûtent des millions. Vous savez ce qu'une maison coûte une maison à la Gombe? Mais vous ne faites rien pour moi. Moi, je suis en train de me plaindre devant la justice. La justice est en train de me tromper. La police est en train de me tromper. J'ai des arrêts de la Cour suprême. Mais qui me regarde? Ce n'est plus les arrêts que moi j'ai. Ce sont des individus qui trachent à la place des arrêts que j'ai. Qui me soutient? Mais moi, je soutiens tout le monde gratuitement. Puisque je suis de l'Équateur, je dois subir ce sort. J'accepte. Donc, Binomo Bolandi Mokia
azali kokama o pourquoi bozali kokanga parce que bangala mungala moko akufaki et puis mususu bangala bokokanga bango bote ekoti na makambo moko neti tribal makambo ya tribalisme. Mais soki bakangi ye moko akei komikanga Mokia yo Mokia ozali quand même mutu ozali une expérience na makambo tambola pe na bamboka na mboka nini yango yo okeli na sac mallette ya monene oza na 5 millions de dollars na aéroport nini yango koleka soki ezalaki mbongo na ye neti ozoloba ezalaki mbongo na ye pourquoi akendaki na nzela Brazzaville pourquoi yaki ata na Kisasa te aye a déclarer on a douane oza na 5 millions anaza na 5 millions ta la place 8 yango akei na butu akatisi na boîte akei kuna corrompre bato po aleka bakangi siko est-ce que ezali faute ya président de la République o ezali bakangi parce que azali mongala ça n'a rien à voir Mokia ça n'a rien à voir obi penza ke ngai mo personnellement et kamwisi ngai Mokia donc ba discours tenir discours tenir donc et puis ozolo bakaka 2 millions en pamba oyebi que 2 millions wana ezali ko représenter nini na mboka na biso oyebi bato musuku to po alia lipa alia kwanga azali na ngote yo zali ko lobaka 2 millions net yo zali mutu mbongo 2 millions ezelo ko pamba 2 millions donc lobi kaka donc 5 millions kaka pamba ezali musu mbongo na yemo mais soki mbongo na ye Toboïté, il fallait aya aleki na normal a déclarer mbongo nazali na 5 millions na 5 soki 2 millions na 5 yango olagisi ba justificatif biso tozaka na mboka ezaka mboka poto te aéroport ni nango yo obima na mbongo en liquide na maboko na yo 5 millions na kati ya sac oleka soki ezalaki mbongo na ye moko pourquoi kati saki na butu na Brazzaville akende kozwa avion à partir ya Congo Brazzaville akende na mboka bapoto. Il fallait ce que zaki mbonka toboïté donc azali sikoyo ba interpeller azali na présomption d'innocence toboïté mais sikoyo pourquoi ce que zalaki ya yemoko akokatsa mbango akene ezali makambo te ke po bakangi bangala prochainement tokomona ke ministre oyo azali ya UDPS ya santé na ministre mususu oyo azali na kombo po yozolo bato tanga ba kombo ya muluba ministre ya formation professionnelle bako convoquer bango bako kanga bango soki lobby malamu te bako kende boloko est-ce que batali bekol na bango ou bien soki batali UDPS Mokia oyebi vraiment que osali biso pasi na mawa na motema parce que soki ezalaki mbongo na ye ozolo ba bakange oyebi te ke soki mbongo na lemso ezali économie ne to boyite mais économie na pour ko zui boatu okatisi na Brazzaville okei kuno komi ko corrompre batu ba fongola malette wana te soki ezali yo moko yaka bima na aéroport anzili la kisa ba papier ke mbongo na yo ba ko kanga yo te pourquoi okende ko kasa na nzela Brazzaville okende ko corrompre batu ba kango est-ce que bato ba douane wana bakangi ya Brazzaville est-ce que ba musa na bango te Mokia vraiment epesi biso mawa na pasi na motema donc to marquer une courte pause publicitaire. Donc bolanda ba partenaire na biso auto recommanda kabino parce que ba pesi biso confiance lisusu na 2021. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a toujours bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres
salle à manger, plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nyonzo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, que oui, naeko Loba, awatoza, et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabi na oko tongezali awa, toza eloko moro ayo salama, mabaya ya mibali. Ça dit non, tout le cambote. Mais Maman Nicole est mort styliste, modéliste. Tamsu na bossane eloko mususu. Maman Nicole, bonjour. Bonjour papa. Donc les puta na libaya na sak nango. Na libaya na saki nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France. Nicole de Paris styliste modéliste. Na 2021 on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon. Donc ba star ba pasteur banduliste yesu banduliste nyonso bazoya awa libaya ba garçon zo sa manango côté mususu te kaka na 70 Anatole France Nicole de Paris. Nicole na simba ba papa miko na libaya ba garçon. Todo sala Adi Londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ils ont qui Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo quand on a Kisasa te prends pas la tête il y a la bisson charger biloko na yo te relivrer à domicile sans en avoir au teki l'inauguration est allée le samedi tous en Autriche na van tous en Vengambe. Venga mbeza li soba bokonzi ya mboka ya vana oaza ko contrôle nyonso na diaspora congolais na kati ya vana to faciliter tâche bino mo botala ba biloko botane ba biloko ezali awa ba kamioza ko vanda bon bana mainde to lobai kaka to zana kati ya Grenoble to fond l'antenne na Grenoble c'est simple to zana nga Feli Mosengo ajout da pauvre. Nous avons à Grenoble, adresse la moto Zali. Nous avons un représentant à Grenoble, à Zaliawa, Marabokando. Nous avons carton mi balai, carton moko félé.
Donc, système toi, moi, ajoute à pauvre, Fatih Béton. Bon, diaspora, bana Genève, bana Lausanne. Zawa, Nanemas. Quand on est au Baki, nous avons tout Mobimba, l'Union européenne, la diaspora. Nous avons Liboso, Gigi, exotique. Nous avons besoin de produire RDC au Bokuta. Nous avons la fête aérienne, nous avons la fête maritime. Nous avons besoin de carton, nous avons besoin de Moutuka et de Namboka. Et donc, nous avons un palais et de Namboka, référence. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Zambi wadikamwe, Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyo kanenge bana na bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous l'emprise du diable boya boyoka oyo na kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite.
merci Nabino Nyoso tout Oyo Bazali ko benga ba partenaire Nabiso donc bomoni Balis Santerre ezali vraiment flat o tozali ko recommander bino Oyo flat o ezalaka vraiment na limité dans place commerciale na 7e rue limité référence clinique Bondeko ezali sika o to recommandaka bino pour ceux qui bokeyi makambo na bino na Kisasa et sika bokoyo ko kine donc tout le monde est d'accord avec Balis Santerre donc sikoyo moni to betali société Mokia oyebi penza opesi mawa na motema mokia opesi biso mawa na motema siko tozali komona ke bino nyonso to bozali ki sima président de la République bobande ko penser kaka bozali na barrière penser mo kaka ya ba poste pourquoi siko lelo tokoloba te ke soki ndenge nini o tozoloba ke balo bazonguseli ndako tango bakataki ba papier wana donc bakataki mibeko wana bazonguseli ndako président de la République azali na présenter mais ceux qui azali na présenter mais tango bakataki jugement wana pourquoi bazonguseli ndako mbala moko te bako zonguseli ndako tango état de droit et ko sala makambo et puis siko tango bazonguseli ndako ozusu ba complication mususu après bazoki siko po yo zolo batolo ba makambo bekolo bazu yo mungala bazonguseli ndako babotole ngona muluba soki penza zaki ndenge yo zolo ba ke bazali contre bangala est-ce que balongo kozwa ndako babotola muluba oyo azai kolo moko na président de la République ba pesa yo mungala donc mokia en tout cas et pesi biso mawa biso na 5 minutes ozali wana te potolo ba n'importe quoi ezalika to zongisa yo Nanzela koloba te ke bakangi Willy Bakonga parce que azali mungala boti ko kang mungala mbongo na so ezaki mbongo na ye moko il fallait abima ngona voie normale alexi ba justificatif bango ndi mbongo na ye tango yozo kende nanzela ya mabe nanzela okati kati ezali mbongo moko ya moyibi et puis momona ki ye azali ministre bakangi ba inspecteur pour na masolo na bango ya ba école fictive ya ba enseignant effectif ba makambo belé bakangi ye parce que ya yebaki azokima pourquoi kimi il fallait za na mboka akimi parce que ezali ke ayebi makambo nini azali kokimila donc mo ki ezali te ke bakangi parce que bazali contre bangala ou bien mbongo na ye moko na aéroport nyonso tout otambola bamboka ebele okoko bima na 2 millions en liquidité il faut o justifier yango soko justifier yango te bakokanga yo pe na lingi na sala parenthèse mukie avant to koma na suka émission na biso na conclure na lingi na loba lisusu omoni mutu lokola Martin Fayulu ndenge na loba kaso to koma diviser ezali faute ya Martin Fayulu azali motema mabe yena muzito bomoni ba meki ko sala marche ce qui pona ko revendiquer nini mais 65% ngo emonanité parce que batu bazala kité Mandam kaka ça ça particulier vous en comprenez ouais bomoni marche wango esimbi ata eloko moko te et puis muzito azo réclamer tout OK bakosala tout donc trouble ba guerre ezala na est bakosala tout kaka bato bakufaka na est désordre ezala na est po bango basepela donc comment okoki kosala ba déclaration ya boye muzito lelo yo zali koloba na lingi na rafraîchir o mémoire ke mutu na yo zalaka na e Martin Fayulu makambo bandoko loba yo pe soko to landi makambo ya état de droit yo pe il faut bakanga yo mbongo o yiba premier ministre o penza ya grand fa ko koleka ba premier ministre nusu ezali yo na lingi na tiela bino na yo kabino moko Martin Fayulu oyo abande koloba sur muzito ici qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Donc binomo botolanda donc Martin Fayulu lelo azalina muzito ba sa ba stratégie na bango oyo bango balingi kongo te mais ekosukela bango mabe parce que
président na biso azali na mission divine et ko simbaka te biloko tout bazo ba investisseur ba ya te ba investisseur ba ya na Congo siko bazalo ba ke ba osala nyoso tout ke ba guerre SSI la te bozo mona batu balingi Congo te zali pasi na mawa na motema. Donc vraiment tolingi tozongela comme sumukie donc ndeko na biso Gabriel Mokia côté naka ba discours ndenge wana te ezali ba discours moko ezali ko pesa bien te o lobake bakangi wili bakonga parce que azali mongala botika ba mangala ezali makambo bangala te soko sali mabe ozala muluba ozala mukongo ozala mushwahili ozala ekolo nini bakokanga yo soki ezalaki mbongo na ye fala bimana voie normale alagisi ba papier ezolakisa ke azala na liquidité ya ndenge wana na maboko donc bakangi yete parce que azali mongala donc vraiment eloko tolingai to beta c'était to zongi sa ona nzela ezalika ndenge wana Gabriel Mokia. Donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Soki na komi na suka ya émission to ko bosana te base oyo penza ke etangami photo pesa kaka mbote to ko bandana Spain pour na kopesa donc Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne ba mbote ebele to ko bosana te Maria na kati ya London ba mbote belé tokei na kati ya Canada pour na repesa donc fina mokonzi ba mbote belé toko bosana te to Londres pour na repesa honorable Jean Moutala Bambote Belé donc José Kano qui kakamene Bambote Belé maître Wera Mukuna Bambote Belé maître Rajamoule Bambote Belé donc to yesiko na kati ya lola pour na repesa Poutou de Yalola, petit sœur propre, Poutou de Yalola, Mbote Belé, donc Tokope. Nazali Kopesa Siko Mbote na maman na biso, donc Marie-Jeanne Loufouloabo, donc hier Azali Molandi, Mounene, il y a 5 minutes avec ses engades à Banda Nabiso, Banda Kala, maman Nabiso, Marie-Jeanne, merci, Nanyo Sotou, au sal rapport, na 5 minutes avec ses engades, na Kopesa Siko Mbote na maman Esther. Ngakono, Maman Esther Ngakono, merci Nakati à Paris, merci Nanyo Sotou au sal rapport na 5 minutes avec ses engades Tokosukisa Nakisasa na Willy Panzu, merci Nanyo Sotou au sal rapport na intervention na bémission na biso Willy Panzu donc merci à trop depuis Kisasa, merci donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec ces engades, merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Restez connectés sur Cléboa Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Kanambe Arozwa Masolo Nambutu Penadikos. On doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Puis abi bon likamako pona osala ngo yuo ozamona mai nanga c'est vrai totanga kana yo tu vas